bonjour, chers frères, sœurs. C'est votre ami Méthode Moulenda. Je vous fixe rendez-vous ce samedi 2 février 2019 avec César Ngadi dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Nous allons développer l'actualité congolaise avec l'élection et la victoire de M. Félix Etienne Tshisekedi. On va parler notamment de ma candidature en tant que sénateur de la RDC. Je vous convie à venir nous suivre au courant de ce samedi. Todd Moulenda est mon invité de ce samedi. Rendez-vous avec le Patriote. Bande Kabolingo, ngai ndiko bino Méthode Moulenda. Ndenge na prometaki bino, ndenge na bisaka bino na émission to sala kina César Ngadi. Na yeli school sabino na ko confirmer on a bisaki bino. Ki maloba nzambe eza bomo ya seko ke bakoko. Ikotika la seko na seko. Tumuni victoire ya ndeko Tshisekedi. Yango na kosenga na bino nyonso. Pour la radio, l'un de César Ngadi, na rendez-vous de Patriotes, c'est samedi 2 février. Pour solo la makamuno sur Congo Sika, na candidature en tant que sénateur. Ndenge kaka bolandi combattant résistant Méthode Moulenda à lobby concernant combat ya Kabila dégage et Sili et commis combat ya forme mususu ya kokende Kisasa pona ko aider président élu Félix Tshisekedi Tshilombo pona ko telemisa mboka na biso RDC. Combat et fini, combat et ça continuer la forme mususu na terrain. Sur le terrain, la RDC pour la construction de un nouveau régime et établir ordre et sécurité. Pour poser vos questions en direct à Méthode Moulenda, composez le 0033 1 64 38 54 68 et le 0033 7 53 36 38 09. Rendez-vous avec le Patriote ce samedi de 14h à 16h sur la 99.7 FM. Salut et bienvenue sur la 99.7 FM MNG Radio. Merci de votre fidélité. Donc suite à un contretemps de dernière minute, nous étions obligés de décaler notre émission. Veuillez donc nous en excuser et merci surtout de votre patience. Donc émission ezalaka prévu na 14h. Tozoki moi pokosomoko boye etindaki biso na dernière minute to décaler émission na biso. Donc tosegi bolimbisi na batu nyonso tout oyo bazali kolanda biso et puis merci mingi na patience na bino. Invité na biso Méthode Moulenda azali na biso awa oyo a beti poke ke alobi ke combat Kabila dégage combat et Sili donc combat et komisiko oyo ya Kisasa donc batu nyo surtout bakende na Kisasa azali na biso awa toko poser ye ba question to ye ba tina nini alobi boye pe bino bo loba oyo bozali nango lelo nazali na esengo na koyebisa bino ke na ko présenter émission oyo ya lelo na caramélisé Chanel oh nyo surtout bozela kiye bozeli ye lelo ezali baptême na ye a koti na kati ya masolo donc caramélisé Chanel bokomona ye na tango caméra eko baluka eko zoyer donc vraiment merci beaucoup donc Méthode Moulenda mbote nao déjà. Bonjour César Ngadi, bonjour amis épris de justice congolais, congolaises et africains. Ok, donc caramélisé, hein, oui, caramélisé, studio Lelo, il y a MNG Radio, Mbote na au caramel. Bonjour, Mbote na bino nyonso, oyo balandaka cleboa original.com. Ngai caramélisé Chanel ne boyokaki, na ye awa, na biso na radio. MNG Radio, hein, aux anabiso Lelo, na ganisi bakto bako découvrir yo, je pense que à la technique Bafodé si tu peux bon on vous voit là donc Bamoni Bino Bomoni Méthode Moulenda Bomoni Caramel donc na système kaka il y a caramélisation na kansi batu bazolanda biso en direct sur Facebook ba landi biso déjà tozana mutu déjà na téléphone avant na banda biographie boyebi ke to banda na biographie pour batu ba comprendre mutu nini tozali na ye awa to zwana nous auditeur oyo azali na biso na ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Zali auditeur na biso VIP à Pachabora en direct il y a Hollande. Ouais.
Mbote ndeko Apacha. Et mbote pe na maman Caramel. Mbote na yo papa. Mais César nangolo ba pona méthode biographie na ye déjà aussi. Te na lingi na banda siko biographie siko ya wana na sengi na yo tolanda biographie après okota yo za na o déjà auditeur VIP donc nazo banda siko biographie. OK. Ok, merci Apacha Bora na fidélité na yo na vraiment attente na yo ndengo zeli biso tisiko de toute façon yo ezali émission na yo donc tolanda biographie après na zongeli bino. Merci. Donc ndeka na lobaki to bandaka toujours na biographie ya mutu oyo to yambi po batuba zwa idée ya mutu oyo tozali na ye awa et surtout sala rango puis en français pour permettre aussi aux non-congolais de comprendre ce qu'on dit dans l'émission et puis pour se faire une idée de la personne donc qu'on reçoit dans cette émission. Donc Méthode Moulenda est notre invité de ce samedi 2 février 2019. Kinshasa, anciennement Léopoldville, est la capitale de la République démocratique du Congo. Elle est la plus grande ville de la RDC. Kinshasa, la belle, est située le long du fleuve Congo. Kinshasa, qui était autrefois un village de pêcheurs et de commerçants, est devenu une mégapole avec une population estimée à plus de 11 millions d'habitants. Il fait face à Brazzaville, la capitale de la voisine République du Congo, qui peut être vue dans la distance à travers le large fleuve du Congo, ce qui le rend deuxième paire la plus proche du monde des capitales après Rome et la cité du Vatican. La ville de Kinshasa est également l'une de 26 provinces de la RDC. Je vais demander à la technique Bafodé de prendre le téléphone parce que ça nous dérange un tout petit peu. Donc, je disais, qui peut être vu dans la distance à travers le large fleuve Congo, c'est qui le rend deuxième paire la plus proche du monde des capitales après Rome et la cité du Vatican. La ville de Kinshasa est également l'une de 26 provinces de la RDC, comme les limites administratives de la ville-province couvre un vaste territoire. À plus de 90% des terres de la dite ville-province sont de nature rurale et la zone urbaine occupe une petite section en expansion à l'ouest. Kinshasa est la troisième plus grande zone urbaine d'Afrique après le Cœur et Lagos. Kinshasa est aussi le nom de la ville où un jeune couple très amoureux, Papa Fidèle Moulenda Emba et Maman Antoinette Mayelenkosi, accueillent avec bonheur l'arrivée d'un bon petit garçon, troisième de la famille, le 14 juin dans les années 70. Timide de les bas âges, Méthode est malgré tout très entouré par ses deux autres frères. Il est évident très gâté par ses parents qui l'entourent de mille et une intentions car il est la prunelle de leurs yeux. Ce qui leur est plus cher et de plus, ils vivaient dans une résidence qui comportait un grand jardin. Quoi de mieux pour les enfants que ces paradis. Ces études primaires se passent merveilleusement bien car le jeune Méthode est un élève studieux, quoique très timide. Ses parents décident de l'envoyer à 16 ans, à l'âge de 16 ans en Europe, afin de poursuivre ses études. Une fois de plus, Méthode Moulenda, ce bon élève réussit parfaitement cette étape de sa vie en s'adaptant malgré son jeune âge facilement en Europe et décroche en 1999 un bac en sciences techniques du tertiaire à Paris 12e au lycée Élisa Lémonnier. Et tout laisse croire que la suite de ses études se déroulera tout aussi bien. En 2002, il obtiendra son diplôme d'études universitaires générales en abrégé de droit à Paris-Sorbonne. C'est donc en 2015 qu'il obtiendra sa maîtrise en droit, économie, gestion, mention droit européen international et comparé spécialité droit international à l'université Jean Moulet de Lyon 3. Son expérience professionnelle commence en 2016 jusqu'en 2018. Il travaille pour des sociétés pharmaceutiques en Belgique. Méthode Moulenda est combattant résistant congolais depuis 2010. Il est à l'origine de la création de CREFS et RCK à Paris. Depuis 2001 à ce jour, il a créé et gère plusieurs associations loi 1901, dont A Stone of Hope,
enregistré à la préfecture de Paris, à la préfecture de police de Paris. Méthode Moulenda est donc mon invité dans Rendez-vous avec le Patriote de ce premier samedi du mois de février 2019, à qui je dis bonjour. Bonjour César Ngadi. Je ne sais pas, Méthode, si tu as quelque chose à rajouter ou à corriger concernant ta biographie. Oh, il y a certaines choses à modifier, notamment Allez-y. le parcours professionnel. Ça, j'ai commencé un peu plus tôt, mais bon, Oui. voilà. Vous savez, on va pas tout mélanger, tout ce qu'on a Oui. pu faire, mais il y a quand même une expérience. Et moi, je suis plutôt fier, de mon parcours associatif d'activiste qui m'a aidé depuis 2011 à être Oui. ancré dans les réalités de la vie européenne, africaine. Grâce à l'Europe, où je suis venu assez tôt, j'ai pu comprendre réellement l'Afrique. Bizarrement, en fait, c'est en Europe que j'ai compris la douleur. Là, parce des que dif- vous avez quitté tôt l'Afrique, Voilà. quand même, à l'âge de 16 ans. Donc, Voilà. Et surtout parce que en étant en Afrique, l'information n'est pas ouverte, donc on a du mal à savoir réellement ce qui se passe, notamment dans les régions, dans les provinces d'aujourd'hui. Donc on vit que sur ce qui se passe autour de nous. On parle encore Kinshasa, notamment dans cette émission. Tout ce qu'on a pu dire, c'est Kinshasa. Et le Congo n'est pas que Kinshasa. Le Congo, tout à fait, tout à fait. le Congo est grand et que le Congo est divers. Ok, donc, Boubangate, tout ça, dans 16h, bon, émission, est comme dans français, mais les français, 16h33. Mais, donc, émission, c'était pour nous faire une idée. Il y a invité Nabiso, même les non-congolais ont compris à qui nous avons affaire aujourd'hui. Donc, rendez-vous avec les auditeurs, rendez-vous avec le Patriote. Il est 16h34 minutes, passé des 7 secondes. Donc, Sukoyo, vraiment, to bandi masolo, tozo senganabatu. Donc, il y a 3 possibilités pour nous suivre en live sur notre page Facebook cleboaoriginal.com et puis sur le site mngradio.com et puis sur le site de la radio directement et puis sur la mngradio.com. Méthode Moulenda avant tout banda. Oui. Non, avant tout, un petit moment, en fait, une Oui. petite minute de silence, c'est tout ça là toujours. Oui. Donc je commence toujours en disant Liloba Nzambe Bomoya Seko, Oyabakoko Kotika la Seko na Seko. Et je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui nous ont quittés depuis des années, depuis des siècles. Je commence toujours par les victimes de l'esclavagisme en passant par le colonialisme. Et nous avons eu des héros, beaucoup. Il faudra en rendre hommage. Mama Kimpavita, Mama Mafuta, le prophète Simon Kimbangu. Il y a eu Paul Pandafarnana, il y a eu Lumumba, il y a eu Rossi Chimanga, il y a eu des chats de Kapangala. Il y a eu Cédric Nyaza, il y en a eu beaucoup, donc on ne peut pas tous les citer, mais c'était vraiment pour Papa commencer. Etienne Tshisekedi. Notamment Papa Etienne Tshisekedi qui, bon là je le cite pas rarement parce qu'on est encore en deuil, on n'a pas encore enterré, donc je considère que Matangeza continue toujours, donc on attend d'ici, je pense d'ici la fin de ces mois ou au plus tard les 5 mars, il y aura une délégation qui va se rendre à Kinshasa pour le funérail et enterrer et permettre à sa femme de lever son deuil et permettre au président notamment de commencer le travail parce que nous oublions que il aura, c'est pas officiel mais nous en tant que Bantou, il ne commencera sans doute pas des grandes actions avant que son papa soit sur terre. Ok, donc le message est passé. Méthode Moulenda, donc avant tout banda déjà, avant donc Caramel pas posé aux questions, to lingina na tu na yo o yo lobaki, et ça à titre personnel parce que yo combat et koko si la te combat si la raté na mukili ou bien yo olembi na combat olingo zonga no kisasa ou comme sénateur mais kucha en général te que lobaki combat et sili na poto donc il faut expliquer batu combat na yo mutu sili ou bien yo lingi batu nyo surtout combat na bango sila. D'accord. Déjà na souhaité vraiment na batu nyo so bazo Rolanda biso na mo César Ngadi topé ça encouragement to bete la maman caramélisée Chanel maboko mingi parce que o ezali journée né à Liboso et to souhaiter beaucoup de bonnes choses à apprendre, ne pas biso toujours apprendre. Oui, à apprendre sur l'état, avec la formation sur voilà. Donc Chanel au quotidien ébalé. Aïe vraiment la 5e République, aïe na 5e président, aïe na Mupepo Asikoué na Congo. Donc te souhaiter bonne chance et vraiment et c'est pessinga les choses parce que même en destin parce que initiative nanga Liboso oyo nazwa kaler oui na tikeli oloba c'est le baki qui est en tout cas yo
Basi en priorité, moi si fois doit pouvoir na kati ya mboka donc yo vraiment na côté basi aux ara donc vraiment le lot qui parle na bango donc tout le monde fait le émission na yo moi na moi si fait pas à Ewana na 5e République donc te souhaiter beaucoup de bonnes choses. Maman, ba difficulté Rosala neti kaka biso nyo tout ozo apprendre biso to botama na biso na makambo pété to ebarate ke to koma to koma ko kina banzelo mais ça ba force ba destin et tindi biso. Il faut aux alarats patiente pour te dire que bah makambo ko ebele ba tu ba ko benga ba tirer au côté ba tu mingi pe ba banga surtout na sengo déjà d'excuses pour na ba congolais na ba congolaises pour mingi ba ebi tozana nous préparer na makambo te tozaka na insulte facile wana ezaka pa na yote omona na ebisaka ndeko César Ngadi il y a plus de 9 ans na lobby ko banga ka insulte internet ite makambo ba internet ite pour okoki ko zona site internet aux 5 sujets il y a musique il y a église il y a politique religieux na peut-être un monde aux une à 5 sujets wana au continent na Facebook au talubie na ba site au talaka ba congolais na se ba fingaka ce qu'on a mis tout na raso et mutu au fingi 5 sujets finalement sujet niezaki mabe sujet niezaki malamu donc biloko wana nyose ko lekana ngo ezali état ya ba congolais oyo ebebaki depuis ba colonisation oyo ndeko Mobutu pe abakisaki biso mwandambo muza bakisaki mais biso na yonde toza ko ça la travail à reconstruire yango donc zala très indulgente envers nos frères et sœurs congolaises. Donc répondre à la question na tunakiyo donc oui comme tu l'as dit par rapport à combat et la phrase qui suivait disait beaucoup le combat continue sous une autre forme à Kinshasa au Congo pour tout le monde. Le combat continue à Kinshasa et partout au Congo. Alors pourquoi je dis cela? C'est pas par provocation. C'est juste pour dire une chose. Nous avons commencé. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander à nos aux personnes qui nous suivent peut-être de patienter un tout petit peu. Il va être en attente là. Comme ça, le temps qu'on puisse peut-être développer, leur donner de la matière. Donc la personne qui nous appelle, je sais pas, du Canada ou des États-Unis d'Amérique, donc veuillez patienter ou bien rappeler plus tard. Merci. D'accord. Pourquoi je dis cela? Parce que le combat avait comme slogan Kabila dégage. Et pour moi, et pour tout le monde, je pense que c'est acté, Kabila est parti. Parce que de toutes les façons, contestation mais ou pas... Le combattant doit toujours veiller, hein. Donc même Kabila est parti... Comme je dis, le combat continue sur place. Maintenant, il faut aller sur place au Congo pour être sûr de ne pas perdre les acquis qu'on a durement, par le sang, par la sueur. Tous ces acquis qu'on a gagnés, il faudrait être sûr de les maintenir, de les conforter et surtout de les transmettre aux générations futures. C'est pour cela que je dis qu'il faut maintenant aller sur place au Congo pour veiller à ce que ce qui s'est passé depuis plus de 20 ans au Congo ne se reproduise plus jamais. Ok, donc attendu. Caramélisation, caramel, bazar au monayo, batu bazar au mona, donc système à caramélisation. Oyoki ba remerciement, ba pesio na ba encouragement, ba remerciement, ba pesio na méthode Mulenda. Makambambo kandenge zo kende, est-ce que vous avez likamba au lobela pour la méthode? Bon. Il faut pousser un micro, hein. Et tu as vu que un peu de timidité mouké, et ça m'a la liboso. Vous avez mutuna parce qu'il y a des combattants résistants. Le lot a décidé à l'objet que combat et s'il pour naïe pour penabatutu parce que ça sous logique que Kabila dégage, Kabila ngoa ça dégager donc il faut que qu'on a ça pour tiens ma beaucoup na présence sika yo lobini. Ndenge ngai atok na opinion na ngai ndenge ba viki combat esili mais toujours tala na ba net mais ba viki toujours combat ezali par rapport bazomona makambo ndenge ezoleka par rapport ya Tshisekedi parce que bazomona ke azali président oyo te pa il fallait azala na pouvoir. Il fallait batia président Martin Fayulu parce que yé akosta le loro moroté na Congo yo l'opinion pour nango de carameliser na évité batu mingi bazo poser la question ana encore il y a un mois bazalaki qui se posait dans la question tout ça qui se posait la question est-ce qu'il faut qu'il y ait une élection lelo au moins bisonyo surtout ça d'accord que une élection ana moko ya ba congolais a gagné qui ou Martin Fayulu ou Félix Tshisekedi. Donc, on a déjà acté que Kabila a kendaki. Donc, ils ont déjà par moko boye tozu pour nabiso Kabila a keyi. Si ko so ki bande ko bazo mi tunake Martin
la question d'ailleurs aux alliés, il y a deux choses opposées sur compétence, il y a Ndeko Félix Tshisekedi, Oui. na sur validité réellement victoire naïe. Normalement, il y a soki compétence. non normalement plutôt na oyo ya toyeba soki a gagné te. Na pona ngai na pona batumi bozala d'accord que l'élection oyo ezalaki déjà faussé dès le départ. Donc ndaki déjà ba donné moko ya bien te. Na lingala na yebisaka ndeko César il y a un mois. Na lobaki na ye, na lobane lo moko eloko bandaka malamu te, rarement suka malamu. Source ekomaki bale. Élection bandaki déjà ba exclure. On a sorti tout le monde un peu dans désordre. Ba exclure deux coins moko makasi ya Congo. Beni, Butembo, na Yumbi. Ba kosi ba bilo moko ba exclure rango. Mais malgré ça, Ndeko Fayulu na Ndeko Félix ba ndimi ka ba kende élection. Avant ça, Ndeko moko lingi machine à voter mususu aboyi yango. Bazo tatono non machine à voter ko zala kaka imprimante boye. Ba tatoner ba luki ba raison, ba ndimi kaka ba kende na élection wana. Fichier électoral ezalaki faussé dès le départ. Bato ba vota ki toyeba ki bango kututé. Bandimi ba kende ka en élection. Malgré ça, plus de 60% de matériel électoral ezalaki dispersé, ezalaki dispatché na mboka mobimbate. Malgré ça, bandimi ka ba kende élection. Na moment wana, source il fallait kaka ekoma ebale. Tangu bandimi ko kende na élection sous Kabila, na ba condition on a évoqué, il faut qu'on dima le reste. Pourquoi je dis ça? Ngai moro lelo. Nazali, pourquoi na boye ko kende élection na parce que ezali ki sous Kabila. Pourquoi na ndimi ko kende élection lelo? Parce que ezali ba première élection organisée par Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, 5e président de la République. Ce qu'on a vérifié source et kokoma ebale. C'est-à-dire ceux qui quand la première élection de Félix Tshisekedi, ba tricher et la par la suite ba ko bandaka pe kaka ko tricher. Yangonde tango batu baza koloba kokende kuna te bafutaka ba député tout ça nabi j'espère que Ndeko Félix Tshisekedi aza koyoka yango parce que eza ba première élection organisée sous la 5e République, sous la mandature du président Félix Tshisekedi Etienne. Donc, eza pour l'angai premier test, il y a état des droits. Sur question, il y a ma compétence. Alors, ngai eza un peu difficile il y a koloba qu'on répondre à mamakamba bongo parce que quelles sont réellement les compétences il y a mon tout pour diriger Congo. Ngapo nanga nazomona kibomoto eleki nyoso. Naza un adversaire coriace ya monsieur Moïse Katumbi. Bato balobara ki Moïse Katumbi o atanga te alobara français bien te alobara non, je l'attaque sur tout sauf sur ça et sur sa femme. Azana droit ko pona moi sur alingi. Constitution mo epeki ça te. Mais oyo ba kakapone na pona répondre na question na yo. Soko zui expertise façon de ko Katumbi o atanga te amema Katanga Lubumbashi. Mais on compare on a gouverneur ni na tanga mingi. Donc il n'y a pas d'équivalent. Donc pour moi, non seulement M. Félix Tshisekedi a étudié, a les compétences à gérer un parti pendant 2 ans. On a souhaité des chèques naïe. Oh, il a su surmonter en peu de temps. Et comme on dit, pour diriger Mboka, il faut zalana nuna bolingo. Mayele mindu kibilo konyo swana et koya na bato ko s'entourer na bango. Il faut ndeye azali un dirigeant azali ayebi ko tia batu nini batu les bonnes personnes aux bonnes places pour pouvoir y à guider bango. En tant que guide, moi je préfère laisser la chance à Ndeko Félix Tshisekedi parce que n'oublions pas ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis quelques temps n'était pas prévu. Le loto échappé na makila. Tout le monde a rango zaboué mais il y a encore un mois biso to yeba ki makila otanga. Pourquoi Babiso te se présente pour te formule il y a le 8 le 9 janvier to kanisa ki angote. To échappé le lokwana. Soki mutu atinzamba chi mutu. Il faut que ça na moi recule ba comme un président boité. Ba professeur le baka mingi na lo baka la bande ko même bana bilaka na baka na bango, je ne me battrai jamais contre le 5e président de la République parce que ça ce président a prophétie. Et de l'autre côté, je disais malgré que naza contre l'élection, naza contre le système Kabila, il est hors de question que Mouto Yoso qui Faïlou ou bien Félix Abimaki président na linga qui jamais na sala Félix dégage ou Faïlou dégage.
Mais à la question de savoir ce que M. Fayulu Aza Kosala le pour revendiquer victoire, non, c'est faux. Parce que l'élection bakenda kezala ki yamabe. Ce qu'on dit mieux kende déjà, qu'on liana Satan, yeba ke oh nyo se ko ya ndima na yango. Katumbi n'est pas, Félix n'est pas un saint, Fayulu n'est pas un saint. Ils sont partis dans les élections pour leur ventre. Ils ont été avec des soutiens des criminels aussi comme Francis Kalombo, comme l'ancien rebelle, l'ancien rebelle, comment s'appelait Olivier Kamitatu, parce que beaucoup de gens oublient que lui aussi, il est venu dans le gouvernement 1+5, parce qu'Azaki rebelle, Nabemba. Mais des rebelles comme ça, des rebelles comme le Moïse Katumbi et les voyous comme le Francis Kalombo, Bangonde Bazara Sima et soutien, il y a Fayulu Bison qui Fayulu Ndazassin. Non, il ne faut pas se tromper. Ils ont été tous mouillés dans des affaires, dans des sales affaires. Il y a des résultats. Il y a Kindo Kinabango, Bandi Mayango, ba assumer Ango, Batika ba Congolais. J'avais déjà dit, aucun Congolais ne doit mourir pour une vérité des urnes. Parce que c'est un mensonge, quel que soit le cas, le camp victorieux. Monsieur César, je pense que Ozo s'est rappelé le moment Lobaki. C'est d'accord. Oui, je me rappelle bien et audio ezali na radio etika laka donc ozali objectif na makambo na yo. Voilà. Et j'avais promis mais na moni ke moto zo matayo na ebite caramel aza pembeni ndeni ozo matamata bona. Parce que ma question, il y a des salles rabies les plus souvent c'est aux abisso bataki ya Camille. Mais après tu refonds la téléphone et pas. Mais na ba question moko et adusinga. Mais na moni ba tout ba comme déjà que non Kabila keite méthode zoloba Kabila azali kaka keite yo ndeno zoloba akei. Mais si ko répond la bango azali wapi? Balobi, na système Kabila ezali. Ok, moi et vous, on est d'accord. La personne Kabila est partie, mais le système Kabila demeure. Alors c'est pour cette raison qu'il faut savoir si on la manifestation comme dans le système Kabila dégage ou combattre le système. Parce qu'on avait deux combats. Le combat de Kabila en personne, image naïe, na combat système naïe. Combat système naïe est plus faible que combat naïe moko mutu. Yango a décidé de combattre le système. Si vous comprenez bien le mot que je suis en train de dire, il faut qu'on soit clair en fait. Dans les noms de Naza la disposition comme tous les Congolais. Il y a M. Félix Tshisekedi. On collabo, Phrase ils ont qui décidé de répondre à la question. Ngaine Nazaboye, na jour à l'élo, na jour monaté. Comment on a commencé à opposer à Félix Tshisekedi parce qu'il n'a rien fait. Donc on ne va pas commencer à s'opposer à quelqu'un avant qu'il fasse quelque chose. On est d'accord? Oui. D'accord. Pour cette raison, comme il n'a encore rien fait, Naza la disposition comme tous les Congolais, pour participer. Mais moi, je suis opposant et je suis résistant, je suis combattant. Pour moi, le combat, la suite du combat, c'était veiller à ce que les choses qui se sont passées depuis 20 ans ne se reproduisent plus. Donc, pourquoi de mon engagement à Kinshasa, aller sur place, combattre le système s'il n'est pas encore parti, le faire partir. Je ne veux pas attendre que Moutou Mokoboe alongole langai système à Kabila comme Nazeli na Poto, Félix alongola Kabila parce que Kombo Kabila est président de la République. Les lots Kombo n'est sous président de la République. Moutou alongoli ezangaïté. Ezangaï indirectement la pression tout ça là. Mais réellement ils allaient de Félix. Il y a mon ngai na rosela sous soutien Moutou alongola système wana. Na rosela te bateau baza kolkuna le système. Je veux être parmi les gens qui vont faire échouer ce système. Il y a Kabila, c'est pour ça qu'il y a une kende. Bon, ce qu'on a dans ça, la poto. La première manifestation, Félix président, système Kabila dégage. Donc si je comprends bien, donc bateau Barzali, au barotika na poto, donc au barosala. Ba manifestation, ba marche, donc ça sert à rien pour naïo. Donc ça n'a pas mon côté. Non, mais je peux pas prédire l'avenir. Bango moko baebi manifestation ba kosala titre nango kozala nini et kozala par rapport à nini parce que moi ce qui m'étonne en fait en ces moments c'est-à-dire monsieur César Ngadi na madame Caramélisé Chanel vous permettre ngana lobelo moko hein oui ngelo sala nga souci et à moté ma bia ba congolais na bisone to sara nango monsieur César au moni na sala makambo Sénat oyo je sais que 90% 90% ya batunyo so bazo espérer na échouer balingi na zoate. Ndenge naza awa na yebi eloko batu bazozela mais c'est César parce que baloba rien de nouveau, il y a rien de nouveau sous le soleil obi na sa moi eloko sikeza raté moi c'est moi et mona maramutu moi et mona maramutu omoni lelo batu misu baza déjà prêt nazo mona déjà jour ba yebisa bango soki méthode mulenda zuté
okozonga makolo maboko pamba zele kokomela yo moni ba oyo bawelelaki bazala misana poto te baweleli bakende baeshue omoni bango bokoboya ozomisana na bino na poto bomeka omoni ezalaka bokanisaki nini bayebisaki bino ke pesa kaka okipe bonda bokende wana non nazomona déjà ne bandofinga kio bakomani suni bakiadi kibeni babenga balol ba MDR on a déjà préparé parce que nayebi congolais nayebi déjà ne baza prêt lol azuite donc mutu ndenge aza boye na mama oyo azozela na échoué donc avani na ndako na ye na bana na ye mais azozela na échoué nazoloba nanu ka wana azozela na échoué donc nga nayebi déjà banzembo nini bapublication ni bakombela nga soki na échoué sikoyo la même chose nalobi eloko moko ndeko Tshisekedi na asali eloko te mais biso nyonso tozo espérer a échoué po toloba toloba na bino nini omoni ke Kabila kendaki te tozi na échoué omoni te mikolo tendance eza mingi ya koloba masolo ya ndeko Gladys na ndeko bamusu bayini po balobi ke donc ye ayibi Victor Afayulu mais bango donc bayini na wana mais bazalaki déjà d'accord mais bazalaki mais biso déjà ba combattant tolinga élection te bayiba te qu'est-ce qu'on en a à foutre de la victoire parce que nous on n'était pas d'accord pour les élections. Est-ce que au départ tolinga déjà l'élection bon au lieu kolinga qui de départ te bon commentant pourquoi tika yango poser na ngoko ka tricherie donc tozo ya déjà ce qu'on ndeko Félix au moins kale azwa ki moi malaise wana ba congolais to Kabila tchele pozo donc biso nyonso tozo zela wana na bato bazo zela makambo na tangi nyonso na ko répéter yango te mato nyonso batangi makambo na to eyela ngai bato nyonso bazo espérer makambo wana eyela ndeko Félix bato nyonso pe bazo espérer makambo mabe eyela ndeko Fayulu ngana bango nyonso bavanda lelo na mama onde tozabwe babanda ko sambela basenga nzambe lelo na butu donc oza parmi ba combattants bazo soutenir donc Félix la lobby je répète encore la phrase que j'ai dit à moins de 30 secondes bato baza ko espérer mabe eyela Félix bato baza ko espérer mabe eyela ndeko Fayulu bandeko bato baza ko espérer mabe la ngai na ba makambo tout ko sala bavanda na mamo bando sambela nzambe bayibisa nzambe papa pesa biso na butu mapapu poto pumbwa toza bandoki prière il faut basala yango wana parce que mutuna na sali lo roté comment ko méditer au sambela échec ya mutu eza normal te et mabe wana ezaka na diaspora te tozo mona ngo le na Kinshasa bazo seka ba membre ya diaspora baye awa bakanisa ba kozwa ba poste bazo seka bango bandeko na ngabo poser ba question mingi peut-être pas le lobo comme na lo pona makambo lo bébé mais baza calme ozo mona ke batu mingi baza ko espérer il y avait une personne batu mingi baza ko espérer batu mingi motema mabe o toza komona na ba congolais je sais pas si eza oui, motema mabe tozomona na diaspora. Bon, attendez, on va voir un peu. Oui, allô. En tout cas, merci de votre patience. Tout le monde qui est dans une méthode à l'oba, tout le monde 25 minutes. Excusez biso, to côté pena na katia muzindo. Donc, tous allez koyoka au combo nona nozo benga biso s'il vous plaît. C'est monsieur Apachabora. Apachabora, notre auditeur VIP. Méthode. Méthode alingene na aloba après batba kota. C'est bon. Et puis César au présenté biso ma bien mère Caramel ceux qui azanani mais Apachabora yoli et anomoko nandeko alekaki la fois passée le pasteur soki janvier bato babengaki baprotestaki mingi na makambo ya lobaki ya kozwa baproche baluba mpona sécurité ya nani ya président Félix. Alors nayebi te question na pe mama Caramel aomeka kozongisa mwa pesa pe avi na ye mais bato na UK neti mama Pauline Masambundu anamodi balobaki na pasteur Richard Iben Baben a réclamaki alobi ko ta défaut na pia komone na téléphone mais na kopesa te famille Blaise Kachama na mama mapasa Liza Kachama ba protestaki balobi est-ce que crime ya liboso oyo ebai na monde entier
le pasteur a évité kaka na Bible azalaki kotanga monaki te Caïn nandeko na ye Abel oki bien ndeko plus proche mais ndeko asalelaki zuwa abomi et tomonaki pe Judasi ayaki baproche ya Yesu na bapostolo na ye mais kaka ye moto atekaki ye donc elingi koloba te ndenge ye alingaki koloba bango balobi neti ndeko Luntagila Mustapha na France a dit mon cher yali baparole moko tribal alongola nano balubo baza na église na ye po balingaka bango te balobi omoni te ke ezali kaka baproche pe bato bakosala mabe wana nalongoli yango sikoyo na ye na likambo ya Mulenda nayoki yo ndenge yo lobi fozonga et puis opostule mbala moko na sénateur nayebi te soki osote mpena molai to ifale obanda nano na députation zwa nano expérience ya terrain po parce que oyebi ke bato oyo ndenge yo ozolobaki komba tosalaki komba mpona ke makambo kuna ebongwama me bato wana bazali kaka bakenda te bato oyo soi-disant bazalaki menacé awa ciblé awa traduit na justice bazali donc boko cohabiter na bango toujours nayebi te soki ntango bana okutana na bato wana soki motema na yo to kozala ndenge nini obanda kozala ndenge nini sikoyo motuna nango eza boye Monsieur Mulenda, oui. Comment ça n'a été que tout changement d'homme n'implique pas nécessairement le changement des systèmes de lobby. Donc, la traduction... La personne de l'Amérique, ne quittez pas, ne quittez pas. On va vous passer en direct. Le changement ne traduit pas la réalité sur le terrain. Elle peut être elle peut être en contradiction avec l'appellation Yosa Kobenga, la République démocratique, tout ça, ma faute, donc, Souka, faut que changer le système, mais na terrain, des coquilles à la contradictoire. Yangwana, mitona nangawana, ce que coquilles sabiso, et tout l'andayo. Merci. Oui. Ok, donc méthode Nakatiote, donc tout le monde l'appelle Mouto à Bengabiso, to checker en attente. Il y a une personne qui nous appelle de l'Amérique. On vous écoute, allez-y. Oh, bonjour mon frère. Oui, bonjour mon frère. Vous allez aux États-Unis ou bien au Canada? Je vous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Ok. Moi, c'est Monsieur André. Monsieur André, on vous écoute. Ouais. Na bengio nazolanda émission nalanda kango presque chaque fois donc nalinga kobenga te mais lelo na yoki sentiment ya kobenga puisque makambo zolobela ezo concerner ka biso nyonso donc il faut ka kobenga vraiment. Oui, eza ya biso moko eza mboka na biso, il faut ceux qui aux en attend au réagir ezala bien. Ouais, bien que naza na musala mais naza obligé na benga puisque eza contribution mboka na biso. Oui. Donc na ocholanda ndeko na biso oyo akozala sénateur et pas na biso. Yango nde naza na question ya kotuna ete mais nazo encourager nde. To bimaki libanda toye na bamboko oyo eza pona ko profiter na connaissance. Alors ceux qui to profiter na connaissance toza na yango toza na capacité eza tina moko te ya kobendana o eza ngonga ya kobendana te nazo encourager pe na parole na yo ozoloba chaque fois ko conscientiser bato na biso nyonso population na biso nyonso po tozala na bomoko. Voilà 5 minutes. Voilà nous osala lijo na 5 minutes avec ces Ngati. Ouais. Nyonso c'est la globalité puisque ça émission na biso nyonso c'est la globalité oui. OK, merci. Ouais, yango nazo soutenir quand ndeko na biso akende nazo pousser pena akende acha candidature apporter expertise na ye. Boyebi na ye azana ngo na mutu apporter yango na mboka na biso poto tombola mboka. Tala ba brésilien ba tombola ki mboka bango moko.
c'est ça le moment et yango yo o tokotombola pembo kana biso ezate ke to bandi na ba Facebook to bandi loba ko critiquer te ngana za wana pona ko critiquer te mais nazo pousser ya akende to za na posa na biso nyuso to za la liboke to tombola mboka na biso na ba mayele na biso to za nango yango les contributions nanga merci beaucoup merci en tout cas merci beaucoup biso petore merci na intervention na yo donc merci beaucoup. OK, merci ndeko pour l'encouragement na yo. Nalinga kinazonga na ba motuna ya de quoi pas. Ezaki deux choses sur système na sur candidature nanga est-ce que eza trop tôt ou peut-être à poser question. Alors, en fait, c'est que moi je me pose une question en fait qui m'étonne. En fait, nazaki kota la création à Sénat na biso na parcours en communauté le kana Sénat. Sénat ezaki créé en 1960. Depuis 1960 na ba peu comme Mobutu, tous la bato belé, tous la na plus de 180 personnes à Sénat. Ce na tout ni congolais. Tangilanga na histoire ya Sénat depuis 1960, tangilanga 5 sénateurs, comme 5 sénateurs. Vieux César est-ce qu'on va si beaucoup en même 3. Et ça difficile. Ça fait depuis 1960 plus de 180 personnes bazala rakuna. Touyebi bangote. Tu sais comprendre. Touyebi bangote. Makambo basalaka to yebi yango te bat o barandaka compte nango to yebi te to monaka président na bango abimaka aye afandi na kiti bat wana mais to yebi ba salaire baganyaka na ba privilège na bango. Moi je me pose la question et là on y epesa bat wana droit bazala kuna bisote mutu boyebi te aza kuna eza normal mutu boyebi alinga kota kuna eza normalité, eza trop tôt. C'est qu'il y a un problème. Hein, monsieur César, c'est qu'il y a un problème. Je me demande, dans 180, je demande aux Congolais, avant la maman Azo Kango, Nabi c'était à l'Obaba, combat 4 sénateurs, Baza Touro. Il y a un mandat. Bapé Sanga 4 noms à sénateurs depuis 1960 à Tabakoufa. C'est pas sérieux. Réponse dans la Ngoana, n'habité, sauf bateau, bah, éviter. Baza na kati eza normal. Muto yo ba yebi eza normal te. Eza trop tôt. Ça c'était ma réponse. De l'autre côté sur le système, comme ce bato baza ko poser une question à ba système, la réponse est la même. Les systèmes je les combattrai sur place. Soki bolobi que système est keité. Siko bino bolingo combattre système ango na façon nini. Bino defo po pesa ngai ponga na lobi na combattre système sur place parce que Kabila en tête avec son système ezaki trop difficile, trop compliqué. Pas parce que tu es faible, c'est parce que comme Congolais to lingana kate, to tikala jamais que ça la système moko boé, organisation moko boé et même biso to longola système à Kabila. J'ai toujours répété aux gens, Kabila n'était pas fort, Kabila n'était pas un fin stratège. Non, c'est les Congolais qui étaient faibles, c'est les Congolais qui étaient mauvais. Soki to lingana ki Kabila to ngana biso longola pe bato diaspora. Okola mutu peka la diaspora Félix Tshisekedi alongoli ngai siko na mi pesi mission na longola système soki bino bozali na façon moko boye bi boko changer système à Kabila na diaspora na kokende pot na kokena Congo te. Ça sera maintenant à vous de m'expliquer qu'est-ce que vous comptez faire comme contre les systèmes oh bino bozo mona yango oh eza invisible oh bino bozo mona. C'est à vous de me répondre. Moi la seule réponse ça sera je vais combattre le système sur le terrain. Parce que c'est un combattant, un activiste, un frère, pas Moulouba, mais un frère congolais qui a eu pouvoir. Et jusqu'à présent, il n'a rien fait. Donc, nous avons les bâtons de les router. Ok, ben, je pense que Apache Abor a eu réponse naïe. Mais quant à caraméliser, Aza autour a caramélisé, mais caraméliser, je pense qu'Apache Abor a l'ingiga azwa caramel ou bende nini. Caramel Azali, chroniqueuse à Koti. Abandi Masolo lelo na Cléboa original bozomone pe na radio donc il y a côté sur le terrain il y a azo loba azo sala bémission na batunyo surtout aza déjà na bémission ou ils a déjà programmé à Koyambangai à Kosala na Chatumba donc azo sur le terrain azo couvrir l'événement parce que ngana za trop focalisé na 5 minutes avec César Ngadi donc caraméliser système à caramélisation na kansi bozo monaye déjà bato bazo landa biso na live donc à Kozala wana po na bino donc tous on a mutu moko azo benga biso na 01 allô. Oui, allô? Oui, donc Kitissa Internet,
Landali sur le téléphone directement. Non. Namaste volume, pardon. Ah, pas Chaboura. Ah, pas Chaboura. Nalandi Odien. Oui. Au début que Nalobaka toujours que aux alaka le premier de la classe. Ah, pas Chaboura, il y a Omingi. Oza Koloba. Mais ngai na kolinga ke changement yango ezala crédible avec alternance. Odi l'émission moko au salaka olobaka eloko moko, il y a une différence entre alternance et alternative. Tout à fait. Mais bato ba comprenez qui était. Mais na raison ko contredire ngaite. Quand tu dis alternative, c'est le changement avec tout son système. Yango nde eloko ngai na kolinga. Mais siko façon oyo ndenge za ko kende. Pona nga na obengo ozana no ndenge tolobaka. Moto ya sika oyo azali bleu. Bato oyo basi basali neti ndeko na biso mo ya journaliste Zakara lobaike non? Alingi banini te wana po asa sali ayebi rouage de la politique. Siko amoni fo na Sénat. Bon, ça va encore. CV na ezope sa yebe expérience wana. Malgré yo, na yebi okibe na yebi na benga ko le premier de la classe. Na yebi te soki ekozala suffisant to lingi ozwa kaka bleu wana kaka puna malamu vaut mieux sur place que ofana kaka boyo osala eloko te. Yangwana eloko na koki koleba na yo mais naza na motuna moko na koki na tuna bandeko pe mbale batuninga rodo na sangisi yango kaka. Ah d'accord. Yali Maman Marie Makela na France na Kiazi Milton wa Zolanzimbo na Hollande. Alobi pourquoi na dernier discours ya président oyo ya liboso o alongati Kabila alobaki qu'il ne regrette rien de passer le pouvoir. Est-ce que Eyali va continuer pour akomi riche topé akoki lisusu kozonga na pouvoir et alobaki ce kozonga en 2023 et raison mosusu ezali yango na tina alobaki bongo après naza ko préparer ba mituna misusu na ndenge makambo ya politique ya mboka tokozala no kaka boye tina suka ulenda na kanisa kozala émission ya suka te tango kokende kuna ekozala pe mikolo mosusu tokobana ozala en duplex kuna tokotuna yo mituna yo loko oza na terrain olobelaka mpe kaka biso kaka ndenge oza koloba soki oza d'accord nango si. Dites amen, donc c'est bon. Donc on peut aussi accord na yo. Oui, de quoi Pacha, merci. Omoni naoki ba question na yo na makambo lobi. De quoi Pacha, omoni ngane naza o nazo lingate na kende. Na linginde nazo lingande to kende. En fait, démarche nange ezate ke na kende. Botikala. Démarche nange ezali to kende. To lingake Congo échanger te. Bon, je salue en fait une amie Bibi Kambo. Et puis ça n'a pas conseil, elle est en ligne, elle nous suit. Elle est à Liège. Donc par rapport, il y a on a de quoi pas chalobi par rapport à l'expérience. Alors, mais nazo mono kasabi soto se sous-estimera parce que tous ont négligé. Au moni Moutou Azaraki député de 2011 à 2018. Na Moutou Azaraki sénateur depuis X temps à 2018. Na sir na expérience ya terrain na expérience ya Moutou ezo chauffé Moutou Azaraki combattant à l'équier. Na musala na chauffage à moto. Monsieur César, oui, Moussalo c'est depuis 2011. Ce bâtiment a député, ceux qui basent à 500 députés, n'a si basé même pas n'a beaucoup de foot à bango. Basé même pas un quart ya Moussalo sala. Un quart ya Moutou non dengue chauffa pour na Congo.
Bo sous-estimer tende kwa pasha. Expérience otoza nango na combat na résistance et l'équipe a servi à ba député nyonso na ba sénateur nyonso na Congo. Donc il faut rectifier, il faut to bongisa langage wana expérience. On a l'expérience du terrain et il faut to longola momo to benga rango réalité à terrain. Réalité à terrain zalakate. Na répétera toujours na batu. Kozala na terrain ezalis eza paradigme, c'est-à-dire ezo ka sa monde moko boeze ba eza sans belé. Batu ba bomaka Congo bazaka na Congo te. Léopold II aboma Congo pia Congo chama kolona Congo te. Le lotan boka ka ba Pentagone. Na Pentagone ba bombardaka ba Irak, ba bombarder ba mboka ba fina bouton. Oka civil mo ala mukana to, civil te militaire ala mukana Tongo na Washington ala muki azui ba crêpe allié sandwich ala ti tenue militaire ake musala na ya kosa la guerre. Guerre on sala kapi na quelques mètres yanda kunae na Pentagone na koti na bureau a Tchesak a comment fina ba bouton azo bombarder de loin. Est-ce que bokolo ba ke muto na zo sala ba dégâts sur le terrain te? Na bouton kuna na Pentagone azo fina ba le loto comme mo na opération ezo ko salema na musika médecin mo azo pesa ka instruction na salabo. Est-ce que ezo sala be fete? Il faut que longola ko changer terme militaire mo to employer ka réalité à terrain te toza na réalité à terrain parce que biso to ebi ku to te ba ku makambo ya Congo avant ba to baza na Congo. Biso mto koma ko transport pesa information na ba to Congo makambo ya Congo ne ezo ko mema. Bisonde toyebi expert na je répète encore expérience mon côté député congolais zanango et l'équipe ya combattant ezalité koki kozalate. Pourquoi bango pe soi-disant ne quoi pas chalobi bazana na expérience parce que toti que la bango feed. Pourquoi le lo ne kokimbuta comme il a plus de 10 ans ya gouvernorat ville de Kinshasa parce que biso to hésita ki totika ki akota ki ngonda ko rôle bakazana 10 ans. Pourquoi le loge exemple ya Zakari le biso to saba makamna kin ta mususu bo wana esprit bo Zakari na bazala ba kin pété Zakari kutu mutako ko imaginer pe député té c'est parce que biso to réfléchissaka trop to hésita to tika ba Zakari en monde ba 2011 ti le lo ba comment ba honorable dak Zakari comme ko pesa ye crédit pour que na Sénat. C'est parce que binonde bozo disait yango na ko répondre phrase beaucoup le baka mindena le pote le baka. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des gens de bon cœur. Et l'autre, ça la qui m'a bé. Et l'autre, ça la qui m'a bé. Et mon anokaniseza makasi, et ça parce que bateau et baza moté mamalamu, basa la zaka malili, ba hésitaka. Donc, totika makambo ko éviter ya ko hésiter wana expérience na nga ya combat et l'équipe ya ba député na ba sénateur tout ya Congo. Et je le dis haut et fort. Parce que ceux qui battent un bilan à Bango, je mets à défi de connaître quiconque député un bilan il y a 9 ans, il y a mandature depuis 2011, je mets à défi sénateur moko elanga musalani ya sala ya malonga pour na Congo ngai na ye la ye o nga na sala na combat na okeku na expérience musu ya musala na okeka na expérience na ya combat depuis 10 ans na l'accès loni nga na sala la Congo na l'accès ba sacrifice nini ngai na sali pour na Congo ce qui y a koka au sala la même chose ce qui y a sala qui m'a la même chose en étant payé. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok, donc tous auditeurs de toute façon ceux qui Apache Azali na ye auditeur VIP à Kotarana et Ertun a évité ceux qui ont un système nini ceux qui ont contenté à rappeler bisoto on a auditeur on soit en ligne. Allô? Oui, allô, c'est Apache Aboura à l'appareil. Apache Aboura. Mulenda. Oui, Apache. Nayoki yo ndengolobi en tout cas ngai nazak d'accord nayo nayebi ke ngai pe nazan expérience nazak kobanga te ke pona kokende te nde nalingi kokende te mpona kokende César Ngadi ayebi ba offre ezali po tokende surtout nga mpona kosala koservir mboka mais naza na question moko mpona yo na question moko mpe mpona caramel liboso nakotuna na caramel. Mais caramel yo kapasha caramel aza invité te caramel azo ko présenter nangai ya aza invité te caramel hein? Ok, bon ça va et comme ça lokola na komaki yango déjà pesa kaka bon tuna kaka ye parce que komona neti kenga nazo couvrir otuna ye bon ata yo ngadi okoki ko répondre yango te ye moko répondre ok yango yo
que faut pas craindre prochainement ndenge ndeko na biso Martin Fayulu aza kosala bamakambo na ye ke etokoma na une crise de pouvoir na RDC comme au Venezuela ndenge eza kose passé na Venezuela. Donc crise de pouvoir wana pour un fauteuil, disons un fauteuil pour deux entre Félix et président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Martin Fayulu. Est-ce que tokoki kokoma na crise ya pouvoir te et comme lokola un fauteuil pour deux ndenge zoleka na Venezuela? Bon, pona Mulenda futur sénateur, si Dieu veut, na Yesu na biko okobima sénateur. Amen. Mais mon vieux Oyo Azan na Beni, monsieur Maurice Mwaka, l'ingénieur ya Parasicole, na mwasi na ye mama Blandine Mwaka balobi boye demander ton invité soki bakoki kosala moyen moko loi moko oyo bango kuna na Sénat ba appuyer yango, parce que les étrangers s'enrichissent illicitement en RDC et les peuples congolais s'appauvrissent injustement. Donc, un étranger qui a fait économie, au moins une licence, moko ya commerce, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Pakistanais, ça le la rotam sous 7 personnes pour nous qui makaka ba taxe wana et ba taxe wana eza ko profiter kutu na bana mboka to ko mona za na général moko mokonzi moko boye akene ko pesa ke taxe kuna pona ba étouffer ba makambango siko. Par contre le peuple congolais oyo aza ko s'appauvrir injustement, aza ko crever salaire ya mabe, aza maltraité na mboka ne moko na bateau wana baza ko s'enrichir illicitement. Est-ce que akoki ko sala étude te na makambo ke ngai na lobby que na Sénat ba ba ko puyo malgré na Sénat eza plutôt mingi rôle ya ba député national ke pona ko sala ba mibeko ko kotamusa mboka me ngala pesi ye kaka yango pona kazala nango tanga zokende na Sénat wana azala na eloko moko ye akotelemela po parce que ezali penza eloko moko ya motuya. Oui, non, c'est vrai. Merci. Merci. Ok, donc merci à Pacha Bora, notre auditeur VIP. Merci de quoi Pacha. Il faut que nous ayons un mot direct de ce na Pacha. Tu as évité ça dans la ligne de Kota, tu comprends. Si, de quoi Pacha, au moni makambo olobi eza essentiel. Au bandaki ne loko moko olobi ke ba proposition pe na Kinshasa belé. C'est vrai que batumingi baza na ba proposition bon batumingi pe ba espérer ki. Ngai na lingi vraiment to basé peut-être de par na idéologie na ngai ndé na zolinga na batu ba comprendre nango. Na monsieur César ngai dit en 2011 na bisaka déjà. Na bisaka na chaka 5 misapi ba série wana na bisaka yeke batu na posa osala na bango te. Na bité so azo se rappeler lisusu na chaka bona bina osala muzote la osala ba kemote tout ça. Kokende nanga na Congo. Na kokende na biso na Congo. C'est que je voudrais en fait commencer à comprendre, c'est que tozo kende ko senga musala te, tozo ko senga entretien te, tozo ko senga audience te, tozo ko senga Félix eloko te, tozo ko senga Kabila eloko te, tozo ko senga Faye eloko te. Na répéter lisusu Congo eza Félix Tshisekedi te. Congo eza Kabila te, Congo eza Faye te, Congo eza Moïse Katumbi te, Congo eza biso tout. Je ne suis pas demandeur de quoi que ce soit. Je ne suis pas quémandeur de quoi que ce soit. Il faut batuba comprendre. On a zo kende koze la te ba nazala posa ba propos. Na lobi ceux qui va proposer yelo na koki ko ceux qui ezali koki naissance à peuple. Mais c'est pas dans mes attentes. Ce n'est pas dans mes attentes. Donc
eza mboka na bango te naza kosenga te nazali kokende na droit na ngai o naza nango na Congo neti apache oza na droit na yo na Congo eza Félix te bato azoloba o agracier bato te. Félix n'a pas le pouvoir judiciaire ni législatif. Ce qui est état de droit ezali eza na la séparation de pouvoir. C'est pas Félix de décider si on poursuivre Kabila ou pas. Oh ba yokani etali bango eza ya bango. Biso se to kontikuna makambo na ezala bongo te. Le pouvoir judiciaire, législatif n'appartient pas à monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. Pour na agracier mutu ezala betape belé faut mutu ngo déjà azala amener na tribunal, azala juger, azala condamner, si mandé grâce ni grâce présidentielle après. Mais pour le moment bilo ne sonne sa limité. Donc c'est pas lui. Bon pesa ba pouvoir eza été bilonde, bon ignorer pas pouvoir na binoté. Donc je répète encore une fois, la diaspora ne demande pas, ne quémande pas. La diaspora a autant de droits que tous les Congolais. Yangonde na ligne vraiment na beta c'était le moko boye bazo c'est ka membre de diaspora na Kinshasa na nina beta c'était le ngo ndenga makasi ngai naza porte-parole la diaspora te na mi considérer peu diaspora te na mi considérer congolais na kimaki moi parce que problème ezaki na mboka. Donc pour ngai bato bazo finga o ba diaspora bazo traîner na ba hôtel boya te boza na ba poste te ba bosa na pete tango ba aussi sawana ba senga ndeko Félix Tshisekedi sa la loi mo ba kanga Western Union parce que tango bozo boya batu ba ya boya pe ba mbongo na bango yaka tango omoni moi il y a toujours quelque chose qui m'a étonné ndeko caramélisé omoni là tout ça na combat batu mi ba seka biso ndeko Félix César to keloko non batu mi ba seka biso o ndenge nini bato Kinshasa o boya ko bunda te bozo bunda ka musika yani ko César ebit boya awa to bunda biso ni to ensemble to kufa biso ka bino boloba ka musika no banelo mwa muke ndeko Félix ndeko Fayulu na bandeko musuba kombata bana Kinshasa tout le monde Félix na Fayulu pour moi baza ba bourgeois baza to mbongo déjà avant makambo Congo tozi bandeko bavana na banga na ba cité o sala ma mobulu est-ce que ce qui y a la possibilité nta mususu neti ndeko César ozana mukanda na biloko nyonso est-ce ondima ayena poto atikine ba privilège wana alobane ke non o ngai na okena su Kinshasa te batu mingi ba kosa ba sacrifice to sala te to tikala po batu mingi bazana Kinshasa baza à contre cœur so azana poto resa comme combattant à se priver 11 ans que Kinshasa te jamais yango de tango basenga biso to ya o ndeni boya obunda na biso te na bi mais c'est pas grave mais pourquoi ce matangeza so lingo ke na Kinshasa o te ko ya te yo tindaka mbongo biso moto yebi ndeto sala. Mais pour na kolongola Kabila il faut te kende mbongo bazanga na besoin to ya na mbongo te ce que pour nous créer entreprise na Kinshasa biso vivant en autour vivant na Kinshasa o kaka te viens awo kokate obi ba poto koto mitu na biso sala bien te zonga na poto salela ka yotindela ka biso mais pour na kolongola Kabila wana mbeto comme madame. Donc eza bilo mususu na se trouver ngo eza na sens te. À quoi servent les gens de l'Europe? Bah toi poto kaka pona batinda mbongo siko se komi eloko moko boza de faveur ba bolingite boya to bunda na bisote na mona ngo za un peu juste n'était pas tout long là non batumi balé bazana ligne tous on a mutumo bazana 07 donc abenga biso donc tika en attente tozali ko yokayo méthode Mulenda na mukili mobimba bazali ko yokayo pesi biso kombono et puis ozobenga biso. Ah bon kombo na ngai Roger Koka nazali na Paris. Oui. Bon, na benga ki oningi pona makamboka na biso kaka ndenge zoza pona la émission na yo makambo tribalisme et tout ça là. Bon, na pesa pe makanisi nga ozo makambo kitoko pona tribalisme. Mais nga naza vraiment contre bon wana ezali opinion na ngai. Naza vraiment contre le kambo azo sa élection ya ba gouverneur. Puis c'est surtout que ça l'élection ba gouverneur et zo za toujours mutu ya ba Congo tika na ba Congo mutu ya Kasai tika na Kasai mutu ya Shaba tika na Shaba ozomoni loko wana tozo ngato combattre feye wana ilingi ko zonga na mboka na biso ya tribalisme kozala kaka ngala ko proposer na pona mboka na biso soki président na biso akoki ko banda ko nommer ba gouverneur ndenge to mona katanga Mobutu alongoli ya Moluba atie na ba Congo alongoli ya Muswahili atie na Bandundu alongoli ya Boya atie na Kinshasa voilà eloko ngala souhaitaki yango wana po na moni lokola tribalisme et bandi lokola ko kota lisusu mingi na mboka na biso. OK donc merci toyoki proposition na nani na yo
méthode Moulenda pe oko rebondir pour Nayango. Oui. Tous on l'a déjà mouton Ok. dans le téléphone. OK, merci beaucoup hein. Ouais, merci César. Allô. Moussa dans la 01. Allô. Allô. Évitez soit accueilli. Bon, pour Allô? revenir par rapport à tribalisme, Azaka. Accueilli, mouton accueilli déjà. Bah, ce que vous remarquez bien depuis la l'émission, depuis la l'émission, on a le barou de Makambo, il y a Babylone Rwanda parce que moi bon, sincèrement, je ne crois pas bon, on peut sa vie peut-être comme on bien assuré, il faut ça le développement un peu sur ça serait. Ah si, on dirait à Pachabora. Allô. Oui, allô? Oui, à Pachabora. Aux Zana Likamba Baksa. Oui, ozali na ndenge Mulenda awuti koloba ke bato ya Kinshasa Oui. akomi koseka biso ndenge baza koloba baboya pe bambongo na biso ya Western Union nga pe nakanisaki yango baza kobosanaki biso nde toza kofaire couler le lait et le miel po bango bazala. Et puis soki ezali ke mpona zuwa po baya poto te to bazui moyen ya koya te wana ezali problème na biso te donc etali likambo ya moto na moto ndenge na ye biso ba misusu oyebi toyaka po ke famille papa tangi mama tangi bangino mwana fwa kende a continuer tout comme peyo ngadi votre père azalaki intellectuel tout comme la famille ya Mulenda eya te oyo toya soki ba les plus riches ke soki ndeni malgré toza na ba parents moko baza na vie moko modeste pauvreté donc na okumisa pe riche te nalingaka terme wana te mais ndeko na ngai Louis Mulumba alobi na ngai naturellement tu peux retoucher po ye mpe azali concerné aapele Muluba akendaki mpe na kin akomi kuna bakomosala lokola okombani kaka donc mystique même na pasteur lumière toujours na mboka na bango babi alors nous devons apprendre à vivre ensemble ce qui Mulenda koloba nini na makambo na koloba comme des frères et des sœurs sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Sikoyo motuna na ngai eye Mulenda oyebi bien que éducation système na biso scolaire et enseignement ebimisaka te ba jeune na biso po epesa bango bamisala mingi baza badiplômé mais okomona cabine soki cabine te buloni mosusu basalaka bon bref Il y a des échangeurs ou bien Western Union. babulo moko ye atangi ayekoli te maintenant étant que futur sénateur idée nini oyo kopesa na Félix politique nini oyo ye akoki kotia amene mpona kopallier contre chômage ya jeunesse na biso wana po jeunesse nde ezali futur na biso ya lobi ke mpona mboka donc politique na ye nini oyo okoki koconseille ye déjà étant que sénateur mpona yebi ke bosololaka bokosolola nga mpe tosololaka mais yo nde lokola ozokende esengeli mpenza koloba na ye politique nini oyo bokoki kotia ezala yo ezala ye mpona kopallier contre chômage ya bajeune na biso baza kotanga baza kokobima baza na badiplôme mosala eyali te cabine changer to soki asalaka nini je sais pas et puis soki otali émission ya babulu yeke otuni batuni question ndeko otanga oui natanga osali nini o nali D6 osali nini o nazali D1 balobi koboma mwinda na français eza nini balobaka nini oyoka mosusu tu la lampe donc makambo ebele olie ke aloba yango facilement ke ezali ko éteindre
la lumière, tout ça. Donc vraiment, il y a des passes mingi, il y a vraiment que enseignement na biso et koufi. Donc, ils ont coupé ça, mon salade. D'accord. Voilà. Ok, donc de Pacha. Ma réflexion. Ok, donc en fait, tu comme pendant musicaté parce que tu décalé l'émission. Oui. Au répondre après, Oui. au conclure après. D'accord. Et tout ce ouais. D'accord. Mais pour la Koloba, en fait, départ dans la Kinshasa, c'est que je ferai. Une fois à Kinshasa, en fait, j'enverrai déjà une lettre. Il y a l'autorité en Boka, M. Félix Tshisekedi, une fois que je serai à Kinshasa, pour nous recouter un œil. Et je sais que ça ne sera pas évident, en fait, parce que il faut tout képer là-bas. Non, Mboka, Azana na Moussala, Azapé na Matanga, Maramobele. Je sais que réponse est correcte aux Ala. Bon, voilà, mon frère, on a reçu votre courrier. Vu l'activité Zébélé, rapidement, on va essayer d'organiser peut-être une rencontre avec le président. Ça peut prendre 2 mois. Voilà, ben, ça la kaka geste moko. Et na tindape même lettre nandeko Martin Fayilou, et je pense que quoi il y a à cause elle a plus de temps na kulukana kutana na kulukape na kutana ba candidat au na mona ki bazé ba courageux net les jeunes 7 kikuni na zo lukape na kutana na batu ya ba PPRD ya ba Papitamba ba Wivine Moleka batu nyonso oyo na moni ba komi un peu malheureux ba yebi kota ko kendete bazo zelo kanisa ba sasa bomba boma bango ngana kulukana kuta na bango na lukato solo na bango tout ça un peu échange sur makamune il faut qu'il y en a venir na lingité ba exclure bango ba tout ba souhaiter bango mabe la bango et candidature na ngai na lingito zo ngo netindeni to zongo kan sezali début eloko moko ya action. C'est-à-dire, ils ont une implication dans la diaspora, tout bandara rasiko musale bandina na candidature oyo. Toko confirme tout pas qu'on a la gouverneur ya Kinshasa, il faut tout participer na élection na eto, tout lukato influencer élection na e. Donc ben étape nyoto ko zala na Congo, to zala impliqué. Ngai na bimisi kaka mutu, lobby pe ekozala bino, mais bozala na position moko ya ko participer, pas na position moko kaka ya ko commenter ko kende. Oyebi avant na cette émission na réunion moko bona chaki vers 17h30 18h na Saint-Denis. Je vais vous dire pourquoi na chaki réunion wana na heure wana. Parce que na ebe ki ba congolais boyete. Parce que congolais lo ba mingi. Magam nazo sala boy ngai na etango nazo ko sala ko kukuta na bandeko eza pour na campagne te parce que bino mo boyebi que sénateur azalaka élu par député provinciaux donc eza bato baza déjà élu kuna donc bino pour participer na bino na élection na ngate mais nazala nini na stratégie à pédagogie à compréhension bato to bundaki na bango photo solo la kana ebisa bandeko nazo kende boye mais malgré ça bato rara oyate au critiquer yango na zo tcha ba réunion pour un jour na bisa bino tango na zala ko kende na bisa nazo baten nazo kenabi to kende il faut peut-être sur tu baki na réunion ba ko na réunion donc bisa bango souci ya muta poto ezalaka nini ngai to saba na poto to yebi okozwa bien wapi po ke na Kinshasa soko ki okolala wapi voiture ekozala compliqué. Après ça, il faut on a pointer ah so kozala na aide moko il faut landela kango est-ce que kozala compliqué te ko bebi so makambuté deuxièmement na kozwa akolier sa famille no awa sikoyo ngai ba étude na sala depuis 10 ans eza basé sur biloko wana lelo oh 2-3 personnes à table na réunion na yebisa bango comment partir comment ba mécanisme eza na pays oyo okoki ko bimasa owele okima ko kasa moyibi na ba social awa obira banini okepe batiki okeyi au point takano peka ba ebika ke OK autant de temps ozo pointer mbongo na yo ezo ya nango koto bazo déranger oté ba système wana ezali yango nde na lobaki na bino na lingi to kende po na yebi ndenge ni na ko kende na bino sans dépendre na mbongo ya gouvernement congolais voiture na bango bo traîner na ba réception d'hôtel ba système wana ezali boyo kaka makambo on est qui monde la fait nanga. OK mais tozana nous donc caraméliser la carte tozana likambo ba pas to conclure na ndengo moni méthode azali ko kende ozali ko encourager ou bien ozali ko mona ndenge nini ndenga sololi na makambo ndenga lobby combat et s'il était mais combat ils ont un sens te que Kabila dégage il faut ko kende sur place na o nyo surtout à lobby en guise de conclusion yo caramel ko lobani. Bon, na nyonso wana nazo ko encourager ye parce que aza mwana mboka yango wana bon soki ezali effort ya osala na mboka papa to balwali to bwakeli yo moka ko so ingeta
okende liboso po mboka ya Congo eza mboka na biso ndenge balobi tozoluka mpe bato boye na Congo fo bazala ebele fo bimaka babombana te po Congo vraiment na moment oyo aza na besoin na bino elokala ngai aloba bongo mais na ngai tuna mpe parce que balobaki ke yo lobi papa Félix Tshisekedi nana bandi kosala mosala na ye te mais biso totalaki awa na ba média na ba publication balobi ke passeport déjà sali déjà pas moko akitisi déjà passeport na $40. Est-ce que ça solo o ezali kaka ndenge média sociaux, les médias sociaux le baka. Donc, à vous répondre, tous auditeurs à Souka, parce qu'on est vraiment à la fin. Tous auditeurs à Souka à poser question. Allô, allez-y. S'il vous plaît. Comme on a eu Oscar, oui, on a zobenga awa na Hollande. Merci, papa Oscar. Bon, awa na Zolanda ndeko méthode Mulenda, oui. Alors, ngai pe eloko nde nazomona ezali quand même que tozomona ndenge Félix Tshisekedi à côté na kati ya pouvoir et puis tozomona combien ba problème oyo ezozela ye déjà na kati ya mboka. Batu oyo bazo souffrir de gauche à droite et puis tozomona quand même que la crève est commis partout. Tozomona lisusu quand même que to ya chômage na kati ya RDC biso toko kotia quand même que eza 100%, mais nga nazomona quand même que eza 150%. Pourquoi? Parce que misala ezate, ba société ezate, ngai na position lié biso bato oyo toza koto oyo déjà soki toza na misala bien, c'est mieux en attendant qu'on garde ba position na biso et puis ko tchana no liboso bato oyo baza na makoki ya ko investir ko sala ba société na kati ya Kinshasa basali et puis bato mususu oyo ba société ya minene oyo kokota à ce moment-là bato nyonso bakoko kenda en masse pona koloka déjà misala déjà na niveau ya kin que ndenge tozomona déjà bato bazokende kotelema na kati ya bureau ya nini ya Félix tozo soutenir quand même ndeko na biso Mulenda ya lobby quand même que azokende depo akenda kosenga donc assez à se préparer déjà. C'est une bonne idée, tozo encourager yango, mais tozo mettre accent sur bato oyo bazokende kaka ngulu ndengwana tout ça à préparer terrain te à saler loko mokote à telema liboso ya porte et puis bato combien oyo bazotelema pona bazo a solution na ba problème na bango na niveau ya kini. Donc contribution na ngai nde yangwa. En tout cas, merci beaucoup papa. Oscar. Merci papa Oscar. Papa Oscar. Donc, méthode de répondre après, on va. Oui, donc, oui, c'est. On demande Bafodé à la technique s'il peut venir. Oui, donc par rapport à passeport, en fait, la décision, la confirmation, dans réseau, mais de toutes les façons, avant, jusqu'au moment où on nomme gouvernement Chibala ezakaka ezali nango toujours en gestion des affaires courantes. Donc bazo gérer ba faire kaka ti nomination et ko mais ba moi en Belgique ba vendre au moins 2 ans bongo hein affaires courantes le PNM Belgique ba la premier ministre soutient ça démissionnant. Donc ezaka ba faire courante gouvernement et ko gérer nango ba biloko miki mais voilà plutôt ezaba mesure moko azo sala ben ba mesure moko peut-être phare mais on qualifie peut-être des spectaculaires pour na marquer l'esprit on est capable à ça là yango à ko sala yango mais ndenge de Oscar alobi to ya Congo ezali ya chômage à Congo ezali à plus de 150%, ça c'est sûr wana yango ne to lobi to zala ndeko Félix to zala problème te
pour Ndeko Félix, tous à la problème te pour na Congo, to comme ma solution pour na Congo, to comme ma solution pour Ndeko Félix. Toluka ata soki tokoki kokota na régime wana te toluka tozalata na réserve ne babenga ngona abaza benga ba réserviste ya service biso moto micha la réserviste que non voilà bon voilà mais on demande pas tout le monde de partir tant dans tout le monde doit partir oro ke ndepeka kambala mo bote ngana zo biso est na biso note ke na kangi ba conteneur ba valise noto na ke non ko kende na ngela kisi que ça fait 9 ans quand même que na Kinshasa te donc ezali na ko kena 4 jours hein na 4 jours na sokoni makona na Kinshasa na zongi na se préparer lisusu na zongi lisusu une semaine na sokoni makona ko keneneza bongo et il faut qu'on soit pe na sens wana ko kendeza bongo donc bande ko na ngai no kosenga la bino loko moko boye nde to mo to so conclure émission oh to comme à peine esprit ya apaisement esprit mo wa roloba ata soki olingi ko soutenir motute cause la obstacle na été ko vanda te okanisa kaka o sewetaka eloko moninga échoué te soko monike olingi na yo ngote ou olingi mutu wana te ignorer peut-être yé parce que sinon te tozo koma na pembeni ya kindoki bino tobike Congo eza mabele ya Nzambe eza mabele ya bakoko eza mabele o ba religieux uta elingi bosalite wana pété yango nelo baka chemin liboso il faut to ça les a rechanger motema na biso parce que motema na biso ya congolais est comme à niveau moko ya mabe yango nde c'est par là le mal est rentré en nous to réparer yango. OK Ingeta, c'est le mot de la fin. Maman Caramel, les caramélisés Chanel. On a évité ceux qui ont un remerciement au Pesabato, encourager Kyo na Musalo Ndengo Koti pour toper sur Liloba Yasuka Yako conclure. Oui. Au pouce un camon à micro, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Oui. Vraiment. Merci, vraiment. Merci na bato nyonso yo oyo bazo benga ngam parce que ne bandeli no lwaka mukine bandeli vraiment na monaki ke même na savait César là la kotaka grand prêtre est-ce que musalo na kokango abi oui au kokango ce bato mususu ba kokango pourquoi pas yo kokango ngabi les gens ils ont passé non ils ont passé au cocango mais les gens qui non ils ont passé après non mon bateau bazo benganga ming pour ba pesa nga ba soutien na ngai pour na ndenge nozo sala musala oyo na kasa ekutu ba msuba obenga pour na finga mais banana bandiango mutu mo ba fingite bato bazo pesa nga ka ba courage surtout Mamé Mili na kati à Londres, maman musique, il y a tous Emily Nzemba. Oui, maman Emily Nzemba, il y a tous Pepele, il y a Betelo. Après ça va merci ming mambote no kuna place aux alliés. Wana vraiment mon olobake non, c'est ma marraine parce que benga kanga chaque fois. Benga chaque fois na pesa vraiment maman Emily mbote kuna na PCP famille na ngai. Surtout maman Nangai, maman Claudia Borges, la Katia Liège, la petite sœur Nanga, petite sœur Nanga Claudia aussi na Liège, la brésilienne Angela qui na la brésilienne, la PCP merci ming na ningo la Mikolo na caramélisé Chanel, la petite Julia Tavares, na Katia Lyon, merci ming vraiment na ningo na ba conseil na yo. Copine à Kati, la personne surtout grand frère Nanga Jordan Koussa, ba téléphone les autres engagés, la personne aussi New Jack na Kati à Lyon, attention que ça ba jalouté son la personne ba tenir son botte ba oyo ba zota la la personne même botte mais on peut savoir même ba oyo vraiment que ba belle côté à chaque fois ba zo benga même botte na binonyo so na bossa ni binoté na sengi ka ba merci na binonyo so. Ok, donc on est allé qui va remerciement il y a Caramel système à caramélisation Caramel Chanel donc méthode Moulenda merci vous aurez toujours ceux qui t'ont bengi au Yaka donc c'est qu'on te souhaite seulement bon voyage et puis donc bonne chance dans Makambunayo de toute façon tu vous allez en contact à chaque fois tu passer en direct sur les Kambezali donc je sais que yo sokozo sala makamnayo osala makamnao te na aventure osala pizza makamnao na ndenge ya solo parce que ozali combattant liboso
au sala qui parti ba finga ki o balobaki belé ou benga ki biso na di londole to kendaki na Champs-Élysées donc tout sala qui ba seka ki o me batutu ba mbwata pa na o. Donc je suis désolé moi et tous ba coup de fil les athées au commune à fin. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Donc nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la MNG Radio 99.7 FM. Liloba Nzambe bomoya seko oya bakoko ekotika la seko na seko. Ingeta. Ingeta. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sate maman, comme tu sate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako Roka Bilinga Sepela TV. Ngayeyo oh bandozela ngayeyo caramélisé Chanel la taille posante bon mona bon landa ngai na émission na ngai caramel goût chez Grand Prêtre César Ngadi na clé boa original. Tout le monde est d'accord, caramélisé yeyo aine na masolo kitoko, masolo elengi, masolo ya caramel quoi. Masolo ya goût muto nyonso yo kutu, aliaka caramel te mais pas langa olia yoka goût ya sucre wana. Bondo landa ngai na site na bino clé boa original chez Grand Prêtre César Ngadi. Tout le monde est d'accord? Bobo Sanate, bon s'abonner plus parce que caramélisé Chanel, la taille est posante. Vantageuse à côté, Namasolo. Bye bye.